24 mai aux alisons sous. Donc musala penezo ya bosalema en tout cas na pesi sous ba félicitations coup de chapeau sous na serre bangasi la bisalo Bekam na initiative et puis na force oyo et tant que moi si en tout cas et c'est passé un peu des fois. Et ça pour la chair de tout. Na ebisa yo des gars na nenga blagité. Donc on comment fait la banise. YouTube a beaucoup contribué pour la mission de l'artiste. YouTube a pas sali et logo est pour booster bichou. Voilà. En mouton donc pour YouTube, à ça on rentre dans la sécurité. Ah ben nous ressemble dans la famille la banque qui a beaucoup. Ba plateforme Salema. Moni na net na makambo etali ba plateforme. Aza muto ya liboso makambo boye sale. Et tozo prévenir bo misomela. Voilà. Bino déjà boza bino batu ya ba en ligne ba carte ba nini kuneza bana ngoma mso ya ndeni bo misombela pourtant ya boye ba ebisio pena que non c'est fini déjà. Ah o matali kwa kingwa mutute au moni spectacle na ebisio que Irano qui a là donc ba préparatif ya nini ya spectacle oyo oyo nga na yoki o nga na gete en tout cas so oza muto oza na motema ya bonzambe okobwaka ba fleur okojeter vraiment ba fleur na ndeko na biso babiloko akende lisumu mosika na otozala na ours blanc Duche Kapanga na pesi mbote le président Duche Kapanga et puis na ndeko manitara donc biso tozaki wana et puis tant to kabwana bango bake nini répétition un spectacle les aussi préparé quoi et ça déjà dit et bon non le ba imagination c'est ça concentré na niveau mokotala eza combo na ye eza image na ye eza réputation na ye soki batu ba comprendre grandeur ya ndeko na biso ya mwasi oyo na niveau ya excellence performance à même déjà na ba film donc bon on a déjà qu'on s'attendre bon on a déjà qu'on imaginer spectacle wana kozande ba SB comment SB collection donc ba SB cinéma ezali ezaki ni nezote kama na nenga streaming ba dele donc ozomona que en tout cas il sert wana za mutu mobo il faut ko sambela makasi nzamba lola batela ye parce que asa ko bimisa musala oyo penza na ghetto o ekende au-delà quoi soki eloko ezalaka te tango ekomi na musala na biso faut beta maboko kozela te ezalaka ki yonde soko sali oyo mona oke évolution eza mais soki pe ndeko osala otiaki motema mabete bioloba gloire à Dieu. Et puis on dit que na makamanza mais le panier circule encore. C'est ça. Donc le lo eza tour ya ndeko sila bisalo Bekam lobi soko za mutama malamu ozana ba ambition moko boye ya minene et au mettre en pratique pourquoi pas va moko pe ya boye e la eza makamba batu tu kolanda babelobi ya batu mususu te mwa motema eza kosika na kati yale e bando bimisaka ba maloba bisika ozomona donc wana kolanda ngote eza pona bendele ya mboka eza pona honneur na biso ba comédien ndezo za ba comédien tout ya Congo eza honneur na biso na ba ramasser na ba ebazana eza honneur na biso même bandeko ba kokende mikili ba kozana spectacle wana bandeko musu eza pona bango mbala liboso ba kei eza eloko moya malamu ya kosepela po sta mususu spectacle wana ezaki te ndeko alingaki amona pe afuta nyongwa misu te ozomona donc eza biloko moko ifo tosepela lelo eza tour ya baninga lobi mpe kozala tour na yo. Merci beaucoup Yache, merci beaucoup Nabino tout vous a connecté dans la sur la clé média télévision, tous autres qui penza lentement sûrement na rochité mais to rochité boyeke boyebi le spectacle de minene to na mona mboka
ya libanda oyo SB ezo la fierté ya mboka na biso ya to ba rappel moko pe vérité so ko ko sala na kitata voix na kosala SB zo honorer mboka na biso libanda mabebe kaka. En tout cas, il y a un château qui est un peu moins lisolo de Paris, et puis tout à Madeleine, Belgique. Belgique, le 6 juin. Le 6 juin, et le 23 mai, na Maribel. On a invité plaisir nous allons par rapport à la date aussi la spectacle. En tout cas, nous avons plaisir nango makasi. Il y a comme na SBO et Bandaki. Lokola maseki aussi la bisalo yemoko azaki na nta mususu na mwa kobanga yake na sa ngondeni na sa ndenge nini asali SB après ko sala SB 20 oyo SB ezwa akatandaki na ngote lokola zaka mwana nzambe et yemoko pe deux fois naza sûr akamoka makambo oyo yazomona lelo boye et comment on appelle lelo yo après makambo yo nyonso vent okoya et okoma lisusu makamba basale ya ba spectacle donc ba plateforme salema moni na net na makambo etali ba plateforme aza muto ya liboso makamba boye salema ouais nga na bimade na makambo wana makamba ba polémique donc eza na ba plateforme boye muto ya liboso ezali ici la bisalo et puis moi na moi si donc talaka ba SB comment SB collection donc ba SB cinéma ezali o ezaki ni nezote kama na ndenge streaming ba dele donc ozomona que en tout cas il sert wana za mutu mobo il faut ko sambela makasi nzamba lola batela ye parce que aza ko bimisa musala oyo penza na ghetto o ekende et au-delà quoi donc et qui n'est pas étranger autant mususu ba yebaka bisoté parfois pe wa ba yebaka mais ba négligaka par rapport à moi ba image bazai komona mais les lots perfection et quota va comprendre que makambo penzi ezali en tout cas coup de chapeau na serre oyo voilà ezali sous makambo ya poto ya makanicité ya malobate ya monokote eza pena poto ya poto baki ba tourner bazongi donc ozomona ki makambo efungwama makambo ekele bien eza développement quoi elo basikeyete elo basikato sa les ate biso to saka maboko te wana eza contre molema soki eloko ezalaka te tango ekomi na musala na biso photo beta maboko kozela te ezalaka ki yonde soko sali oyo mona oke évolution eza mais soki pe ndeko osala otiaki motema mabete bioloba gloire à Dieu et puis on dit que na makamanza mais le panier circule encore c'est ça donc lelo eza tour ya ndeko sila bisalo bekam lobi soki oza muta motema malamu oza na ba ambition moko boye ya minene et o mettre en pratique pourquoi pas va moko pe ya boye eyela on prend nzamba nzamba batu nyonso nzamba batu nyonso le toto ya chez le barapamba te soit le bibo essayer de comprendre que tout le monde a besoin de banalité ba guerre moko bo déloyal ba pensée négative bandeko ozo réfléchir trop bas na on le voit si la boîte qui filme na erreur biso donc ozo limiter na makambo ba erreur ba filmer tant que yazo poussa na musika na makambo susu donc et le monde biso na ba banalité ba guerre ba filmer et le monde biso ba banalité ba polémique moko mal placé en tout cas ça fait du bien boende o peut simbote na excellence du Christian Bosimba Sengaki tout ça on s'en a ndenge ko promouvoir culture tout est comme mboka hein tama na monde ngo motende l'excellence du Christian Bosimba azo sepela na makambo malongo o même ça do sala et puis tout monde na ministère passage ici là ezo sepelisa ba kambia mboka na biso à travers ses œuvres ezo sala plaisir na ba union so bazo sepela si là et si la kagate ezo zonga kilo na bino nyonso boko sa musala na tranquillité na kilia boye oui ezo sala bien omoni certain asali plateforme na ye lelo biso to sape ba bénéficiaire nango en tout cas to lobaka malamu to lobaka bien na ndinga mabete ozape na kata plateforme ngo zalate en tout cas so za muto oza na motema ya bonzambe oko bwaka ba fleur oko jeter vraiment ba fleur na ndeko na biso ba biloko akende lisu musika omoni spectacle na biso ke irano kiala donc ba préparatif ya
ya nini ya spectacle oyo oyo nga na yoki oyo nga na gete nzambe na ngai poto nayebisi yo ke naotozala na ours blanc Duce Kapanga napesi ye mbote le président Duce Kapanga et puis na ndeko Manitara donc biso tozalaki wana et puis ntango toyo kabwana bango bake nini répétition un spectacle ndenge ezose préparé ko eza déjà dit bon non loba ni imagination nazoba mama imagination ezosalema na kosite nde endroit te mais eza déjà kuna makambo ezoyinda kuna mabe aza na kati ya distraction te bino bomona ekutu te kaza te aza te même na batournage te tokende tourne boye tozokutana te tomonana te tomonana te sere aza concentré na niveau moko tala eza kombo na ye eza image na ye eza réputation na ye soki bato comprendre grandeur ya ndeko na biso ya mwasi oyo na niveau ya excellence performance amema déjà na bafilme donc bobanda déjà s'attendre bobanda déjà imaginer spectacle wana ekoza ndeni c'est ça eleka ndeni donc makambo nini ekozala kuna ocomprendre asali Inas ozo comprendre siko yebisanga il faut démontrer de quoi elle est capable na spectacle ambassadrice voilà est-ce que vous comprenez obona ngokuna yozala makamba mayoto eza baje non so baje c'est qu'il faut tikana ye donc kuna eza makambo ya blague te otonga na lobi poto comprendre te to na lobi ke poto comprendre te po makambo ekoleka wana makambo peneza na ndenga blague te makambo est-ce que ndenge penza mama François azotala ngana mama Lisi Abakuka bakosatande pe toto fâché pe na Maribel wana na Madeleine oyo ngona mituna ya chabozanga te soki série na toboma mutu mpona billet te aboma mutu kana okeye te te koboma mutu eza bien te ouais koboma mutu eza bien te sauf que eza makambo soki nkolo na calendrier na ye atiaki ke fasha kokende poto na date boye je serai là même avant yango même après yango eza problème te même pe yango tozala na kati ya spectacle wana ya mabe te fasha aza na ye mabe so efasha koboya ngai oyo naza bakobenga yo collègue chéri esila collègue chéri comment collègue chéri donc ozanga penza lisusu te ya bafilme et puis considération wana bango bengo collègue chéri wala ya kombo yo moko créé nga moko na raisonné mais sila bisalo aza na bacollègue ebele pardon na collègue chéri ebele nayebi te makambo ya collègue chéri wana nga nayebi kaka ye toza bacollègue na ye na bamikolo na bana na banani tu toza bacollègue aza collègue na biso aza ser na ngai ozomona aza mutu na mutu aza na ndenge na ye azozwela ye na ndenge motema na ye ekendaka ozokomprendre so mpe mutu azozwele na hypocrisie edépendre na mutu wana bao mpe bazozwele na ndenge ya vrai edépendre na bato wana donc oyo ngai nayebi tukour eza kaka toza bacollègue mais est-ce que voilà. Sûr vraiment que baspectacle wana ekozala réussite totale nini yango ekoempêche yango nini ekoempêche yango papa biso oza bato oyo tosambelaka toproclamaka déjà victoire comprendre Jésus-Christ sur la croix a été il a vaincu les diables et puis à rendre biso plus que vainqueur. Amen. Ozo comprendre na bato nyonso ba s'accrocher na ye na bato nyonso ba ndimeli ye lokola Seigneur et Sauveur donc ça va plus que vainqueur. Vous comprenez? Si vous avez besoin d'un spectacle, donc tu peux t'attendre les sourires à Makamba. D'ailleurs, non, l'imagination n'a ezati. N'a ezati n'a n'aébikake. Et logo et ça biso passe la minute. Et ça quand débat jouer qui est malin mais pour tout comme la date. Vraiment. Et yangwana kaka. Et puis y a pas si yangwana. Quand motivé par le roman boy bazola na biso na ngongo boy. Moi ba kana kosomba ba bien na biso ya Madeleine. Madeleine ezana
lisolo ya Maribel esesilaki tozwaka sold out toza clair na bapropos na biso Madeleine nanu sold out esalami te bandeko tosomba babillet ndenge tomesana kosala tosala ngo bien parce nayebi ke yo ozozela ke bokoka kotikala mwasi ya ligoro lokola etikali nsima donc somba déjà po tolongo na polémique plutôt ya carré d'or carré boye na boye sombaka billet na yo avant po luka place te ezala lokola na marti bakebwako na pourtour parce que vous avez le problème na biso que mon spectacle il y a liboso il y a le 23 déjà et Lucas qu'on a tongo na le 24 batu ba na bambango ya oke somba nini o comprendre il y a un moni na moment oyo eza flatérité eza que tozo prévenir bo mi sombela voilà bino déjà boza bino batu ya ba en ligne ba carte ba nini kuneza na ngoma mso ya ndeni te bo mi sombela pourtant ya boye ba ebisio pena que non c'est fini déjà ah au matali kwa kingwa mututé vraiment tonton Fachadi parce que le 24 aux andeli so mususu le 24 mai aux ali so mususu jour aux ville mort voilà donc musala penezo ya kosalema en tout cas na pesi sous ma félicitation coup de chapeau sous na serre bangasi la bisalo Bekam na initiative et puis na force oyo et tant que moi si en tout cas et surpassé nga peu de fois na ebisa yo des gars na nenga blagité donc au signer biloko boye faut en nerf solide hein faut en état d'esprit mon boye alors vraiment artiste c'est une semaine le 23 le 6 c'est papa et puis ba date saison bimali susu c'est que to suka na no aka c'est que to suka et ben il nous ezaka boye tolobaki moi tolobaki mo ote bazaka intimidation boye bacha date moni place to komi lelo et ça na ngoma ma polémique te ezaka ke musa na biso pour même ceux qui après Bekam so inde ko mususu pa ekocha au nom ya Congo en tout cas to jeter toujours ba fleur to ça est toujours force to luga asa la eza na réussite po mboka na biso bendele za kali kolo e pepakaka donc to luga teke malheur yelo kola boyeboye yeke ndia échoué non wana toza to apena ma élité po to bateke drapeau ndezo pepa kuna voilà oui oh ça makamba ya SBT te ça makamba batutu kolanda babelo bi ya batu mususu te mwa motema za kosika na kati yale e bando bimisaka ba maloba bisika nozomona donc wana kolanda ngote ça pona bendele ya mboka eza pona honneur na biso ba comédien ndezo za ba comédien tout ya Congo eza honneur na biso eza honneur na biso même bandeko bakokende mikili bakozala na spectacle wana bandeko musu eza pona bango mbala liboso bakei eza eloko moya malamu ya kosepela po ta mususu spectacle wana ezalaki te ndeko alingaki amona mpe afuta nyongo misu te ozomona donc eza biloko moko efo tosepela lelo eza tour ya baninga lobi mpe kozala tour na yo na occasion eloko moko ndeko atie ememi yo pe ozomona te bongo bien te ata yo moko na ye moko diable ko to sepela mutama be na ye ole ki s'appelle niveau ya ja place ya isume suki awa o mo déborder zo mituna yo siko o sali la diable mususu to ka ngayo na ye bani bon bien te za pona mboka mobimba vraiment bien placé au lieu de la mutama be mal placé merci beaucoup Yache merci beaucoup na baïne sur bazo la biso Yache to ko na yusu na suka et dit que masolo pa na yesi la raté ma projet za ebele pe na ngam na yo ko na koloba ete ozara pe na canal doré aussi mara mais pour le moment tu check dans nos stand by ouais voilà nos stand by za na canal doré avec beaucoup de temps on va patienter va rejoindre ouais donc tozali bandeko ba consommer fâché kalombo ne bazo consommer biso net na film où ils a sur le marché dans un moment où yo imparfait donc bon consommer yango en tout cas makambo bien ezali parce que film est en cours bon comprendre que
Voilà, moi to kota na kati nango ezate parce que film ezana no soki utai ko sila nde to kukai ko sala nini analyse nango voilà po to roya bimisa ba secret mususu oyo eboyi ko nanu ko bimate donc bo consommer yango ba cook na bato nyonso bolingaka théâtre congolais en tout cas bozala scotché film wana imparfait en tout cas eza bien bolandango à la loupe et bozala dessus. Donc voilà. Merci beaucoup Toto Fâché, ba dédicace na batutu balandi biso. Apesi mbote na boss na ngai oyo atika ngai te. Lui c'est le patron Adolphe Kitoko, le patron du café Onassis de Liège, Cointi Cointongo ça. Donc on apesi mbote mon boss et merci na soutien na onyo sozo sala. Na pesi mbote na Mama Zozo na Inde, Mama Zozo, la mère des opprimés. Na pesi mbote na Mama Afi Mayemba, na pesi mbote na Mama Elimbizi, hymne national, et puis na pesi mbote na batu tuoyo, bolingaka FK, na pesi mbote na mwasi ya pembe makasi, oyo apesa ki éclairage na ndaku, soki courant kei, Evelyne Likunda, na pesi mbote na bébé na biso, Keola Kalombo, mbote na Mama Lili Kachala, Maman Abota Evelyne Likunda, et na pesi mbote na mon petit frère de cœur, Gérald Otaï, Gérald Otaï mbote ebele na yo, mbote ebele na Michel Likunda, la banquière, la banquière, donc Blandine Likunda na pesi mbote, et puis na famille Likunda Mobimba, ainsi que à mon pasteur Jonathan Kongolo et Maman Clarisse Kongolo, na pesi bino mbote, sans oublier les pasteurs Melar Likunda, mbote ebele nayo Yara Jimo, et puis na Mélène Likunda, na pesi mbote na batutu wana, et na bato tout pe bolingaka Fâché Kalombo. Merci Nayo Tonto Irano et pour l'invitation, et voilà. Merci beaucoup Tonto Fâché, la disponibilité. Malgré ma mouzagé belo lobité, on va répondre au public au Balinga Biso, on va répondre au public au Balinga Rangai. En tout cas, merci beaucoup et ça l'est bien. Et ça l'est et c'est mon abayé sur Balinga Biso, la clé média télévision. Restez toujours branchés, vous n'allez jamais déçu. N'engega ka maman Zozo Lingaka, n'engega maman Elia Lingaka, n'engega maman Afi, n'engega maman Kitoko Justine, n'engega maman Claudine, Inès Neta Zina Lingaka, n'engega maman Lucie en France et le monde maman. Boza ebele, boza vraiment ebele bolingaka biso, tolobi lisusu, soko yoka bien te, processus kalate, nasola mikolo ezaka tonto che, tuna, soko ingelo bandini, soko muke, on comprendre pourquoi tolobi donc masolo moka coulisse ezosalema ya bien, pona tonto fâché, olingo contacter ye, benga ye na ba numéro oyo apesaki, soit bengi tonto Irano, to contacter tonto fâché pour la besoin communication. Merci beaucoup. Totikali branché toujours dans la média télévision. Bye bye. Bye bye.
Flat Hotel, il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.